pourquoi histoire ya Wenge babimisaka mpe fondateur na kati ya histoire ya Wenge te ça que babimisaka nga eza nde naza fondateur babimisaka nga te ke fondateur mais tout le monde sait que le début ya histoire naza na likolo mpenza ya masolo donc eza te ke batianga fondateur te eza fondation naza na kati wana ngam na banda makambo et puis na bamasa ozwi mpe badidie basela ozwi bamasa mpe su tozalai quoi pas de souci. Ok, bon, avant tout compte, par exemple, les musiques na kati ya famille nde toza boye oboti bana mpe bakoli na poto, est-ce que ezata mwana moko tomona ke akoki mpe kosala musique? Ben, moi je pense que naza tata ya bana ebele na bana na ngai tana dans le calme toujours olingi nga motu moko ya kundele parce que toza mpe témoignage ya bato ebele bato nyonso parole bake oza mai moko ya silence otya bakele te mais force tranquille ndenge komona bana na nga ndenge bazali kotala grand frère